La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte la chaîne de scientifique, la collecte la chaîne de scientifique, la chaîne la plus suivie. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed, because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free, because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Bonsoir famille, bonjour Bamouré Nangai, bonjour Bamourez Nangai. Na pesi binombo te place sur vos allées. Na lobi merci mingi liboso na nzambe tata. Wa sali kenga na yo tomo na suna mokola lelo. Yo yo kangai ozuita na yo kinga eza grâce. Merci beaucoup na bandeko no surtout o bokola na vidéo oyo. Merci beaucoup na bandeko nanga oyo. Bozo somata na bino depuis de loin ya ko partager ka ba image na bino ticket nzamba lula sala bino bolamo kaka nde na loba kaka ke likoni moko etongaka moto te kwa ni na loba kaka soki bakoni mibale misato ne moto nde ekokufa te ne na loba wana nini ne na ba ke la star za na besoin ya soutien na bino mona momo bandeko na ngai naza na besoin ya lipa naza na besoin ya lipa donc mutu nyonso tu o alingaka la star façon na lobaka mutu so alingaka aksa na nga mabe mutu so alingaka nzela minu na nga mutu so alingaka ko batu musu la star na sependo ngo lobaka mutu so alingaka nga bandeko na bo partager bo sala mo eloko bo partager bo za na amour wana onga pe na za na ngo bandeko na za facilité ya koleka na ba réseaux sociaux ya ko partager ka paquet tozozwa ba feedback ebele émission o bande kunanga ezo aider biso tozo à côté ya te mais façon na zo ya masolo ba tozo pesanga eza nazo porter conseil nazo porter un plus na comité so ba ko angola yo na bitike tenza mala sa ngala merci beaucoup na ba critique na bino merci beaucoup na ba encouragement na bino toza wana nyoso po na bino merci pe na bande ko zo so temps zo ta commentaire muso critiquer et ça peut madame mingi ne se ça que musa na biso kene liboso avant que na banda ko kene na masolo na nga lelo bande ko nga na kozanga ta ko pesa bande ko bazo soutenir nga repas on a dédié pas Christopher Songo na madame na babi ko le loko da ba le bi couple moko donc na pambo bino na kombo na yezo ama na pambo bino sincèrement vous takata motema na ngai dans lelo repas oza pa na Christopher Songo na kata Londres babi mobalo azanga ke loko te so tali mobali tentir au sentiment que mon poto akala donc so mino peut-être place pour aller la pesi mbote nanga babi na JCM ya des boss babi mobali ya Oreni mais na kata Londres na babi papa responsable les années JCM ya donc on a lobby en kaka sans oublier bande konanga na pesi so mbote nanga babi na dadi Ilenda balobi yende aza colonie balobaka bo compléter wanda dile na mo compléter na commentaire et ça yanga bi makasi na kata France na pesi so mbote place aux alliés sans oublier na pesi mbote nanga balobi na partie dauphin donc partie madame dauphin na kata Londres babi moi ça tena be épices otali moi si otali santé bala na mututi na sama kondo ba la tonda partout ya yo na peso mbote sans oublier na pesi mbote na fola mazambi babi ra ya kitende to la mboka na kata France onde ya wana donc na pesi mbote na lisusu balobi na Yasmine babi petit frère de Jésus balobi na kata France on appelle so mbote sans oublier bande konanga na peso so mbote na ba lobby na Bill Gates de Genève Bill Gates on a fumé lui voir munene yo mo comprendre ten la star a gangi Bill Gates na funa pe na mission mo comprendre vient na peso na Bill na Genève peso mbote mingi bande konanga lelo toza na repas na biso lelo to repeta le solo te lelo to yo ko sala fumbwa to dédié pa ya Christopher Songo na madame na ye. Voilà, donc les bande kunangai tozali na fumbwa awa obo mu za fumbwa na biso eza 3000 piko ya fumbwa na kata fumbwa na biso bande kunangai na kata fumbwa biso bande kunangai tokocha o babenga ngo coujon bo comprendre na accent na ngai donc yango babi MK la star mbongo ocha manzaka ezate
tala la star aussi la vidéo ya tala manzaka wana na salon mana nko MK mona MK kambi na kata London babi mwasi oyo mwasi oyo alela propre tala la star le manzaka ndenge ezali na salon mona MK donc tina mboka manzaka la star la manzaka voilà yango tokotia fumba na biso tokotia oyo na kata fumba na biso bandeko na ngai tokotia tomate ya mbuma na kata tomate ya mbuma bandeko na ngai okoki kotia jamais tomate ya tube pamba te fumbwa soso lamba ngo bandeko na ba complicaka yango te eza ngombe te eza soso te pamba te tozoma bato musu bazo sala ba video lamba fumbwa oui eza nde bazo lamba mais jamais ko lamba fumbwa ezomona na rouge na sano ko la sauce ya nini ya ngombe be ya nguru non donc fumbwa to tia kaka tomate ya fresh obo mona na kosala ngo na konika tomate na nga oyo na kata fumbwa so bandeko na nga na kotia matungulu na kocha na ndembi na ngai donc tomate oyo na matungulu na ndembi oyo bandeko na nga na kosangisa yango esika mana na konika yango esida na yebisa bino bana na nga mingi baninga mingi biloko soko la matungulu mona na te surtout à moi c'est vraiment alingara vraiment te yango mona na ozala mingi na konika tomate na nga na matungulu na nga na ndembi na nga na kocha na kata fumbwa bo mona ndi na kosala na kata fumbwa na nga bandeko na ngai toza na oyo mbuma oyo baby mbuma old yango yo tokotia yango na kata fumba na bandeko na ngai na kozangisa te kotia oyo ai na osa ai ya pousse pa matena na ai ya fresh te yango yo na kata fumba na bandeko na ngai tokotia mbisa kokauka no subuzo mona babi so na bi kole loko azanga ka eloko te na poche ni babi Christopher abi la sa saka na fumbwa donc chema mbisa oka ozolia mezolia nde mbisa oka na kati ya fumbwa voilà quoi donc mbisa oka yango yo nyoso to bandeko na ngai ekokota na fumbwa bilo na biso ekota na fumbwa yango wana na kocha na nguba na nga oyo voilà na kata fumbwa na nga bandeko na ngai ba misusu batokisaka fumbwa mona tokisi fumbwa libosa tokisi abwaki mai ezaka nde mutalambelaka me ngai na kolakisa bino méthode mususu ndenge na sala fumbwa na ngai na chaka fumbwa na nga na mai ya moto na zubi bicarbonate muke na sukole on na bicarbonate bo mona ndi na kosala bon wana eza report tokotia na kata fumbwa soki toke bandeko na nga oyo eza ngolo oyo eza ngolo ya kotumba ezali ngolo ya kotumba na osala ngo ya kotumba lokola Thomson na kata ngolo biso bandeko na nga bo mona pene na osala ngo na kosukola ngo bien makasi na kosukola ngo na kochango o to bengaka o nini lemon to kochango citron na kata nini to kocha citron na kotumba ngo pe na ko compliquer ngo pete na kata ngolo na biso na kocha eloko no mezela pa na ngombe mais tellement que nazo tumba eloko zebi pa na barbecue okokocha na za sauce peka ya nini oyo na kocha wabenga ngoni njinja nanga oyo tangawisi nanga oyo na kati ya ngolo pe boma mwazei na kocha pe na suzima oyo na kati ya ngolo ndeko nanga na kati ya ngolo to na kotumba yango bandeko nanga ekoluka na sala sauce yango na kocha ngo likolo yango na kocha na konika tomate na konika ndembi na nikna poiron au moni poiron oyo na kozwana na tungu na ndambu na sangisi po na kocha sauce ya nini oyo ya ngolo. Merci beaucoup famille bona na ndenge nazo kosala ekosala biso bien balobi fiston fils na kata London balobi mobali wali kibasebe na kitoko donc ba repas yango yo botala mo posali mama surprise o lambeli nini otala ki toujours na kata mabi ya Star TV ndenge nini ba lambaka balobi OK na bandi sukoyo ko kende pa na ko sokola nini na ngai bandi yango bande ko na ngai ezangolo na biso na yeko sokola ngolo na biso otandini basukola ngolo pa matela ndeko na ngolo eza repas moko eza bien mesaze mingi na mboka salite na awa soki osukoli ngolo malamu mingi vraiment te omona ezalaka mingi ze faut asika na kati awa ozolongola salite bien omoni salite ezolongola babi chuchu babi maman na prince chuchu la belle babi mwasi ya mayala na kata London
babi sans oublier Esther babi na kata London babi mwasi ndeko Gérald na kata London babi mamu Esther ya yo ende yangwana bandeko na ngani bozo moni nazo sala ni na biso ena tena bandeko na ngani na sala bino tozana ndeko na biso komoni Yannick Assurance na kata Yannick Assurance na bandeko na ngai azali ndeko na biso congolais na bingaka ko Angola congolais oyo azosala na département oyo etali assurance département etali assurance nyonso ya maladie assurance ya kufa bandeko na ngai oyo bikaze intéressé koki kobenga la star bakopase bino numéro ya ndeko na biso Yannick bandeko na mwana mboko tozali na bamomo tokomi ba corona oyo soki oza na docteur privé te ezozala pasi mingi na kata assurance ya Yannick bandeko na ngai soki okomi oza assurance wana okozala na docteur na o privé pamba te na moment oyo obenga docteur boka docteur oyo aza occupé okende hôpital baki okango coronavirus ozalaki nango te mais soki oza na kata assurance wana bandeko na ngai eza na avantage numéro ya privé ya docteur mi eza wana okobenga docteur soki docteur aye te bakotina infirmier na ndako aye infirmier azolandela yo atali yo acheke yo bandeko na ngai mingi bazoloba bakende ngai nakoki kozwa assurance ya liwa te ezoko obenga liwa bandeko na ngai soki ozamona nzambe okoki koloba bongo te soki parce que ozwa assurance ya ndako pandoko ezika god forbid ndako na biso kozika te mais liwa bandeko na ngai okito mata ngai na yo toyaki na mokili na se aya toyaki kosala mosala na nzambe toujours ta na biso ekokoka tokokeli nzambe akobenga biso sikoyo etake biso bafamille bandeko na ngai toza na bafamille aya pont na mboka poto oza na assurance maladie te eza ma normal te na temps oyo tovai na poto eza ma normal te motu nyonso bandeko na ngai tolinga toza na baassurance maladie pamba te na ntango maladi bandeko na ngai oyebike naza na assurance na ngai moko ekolandela ngai na ntango nzambe akobengo bandeko na ngai oyebike ekopesa bandeko motu mpasi te keya kona bacotisation toboyi te toza baafricain soki moto akufi mimi tosalaka mi bacotisation comme habitude wana eza normal mais akokunda moto bandeko na ngai eza facile te ezobeta bato mimi mabaku bakoleka na foto na yo tala kaka bato balinga lolendo balinga kolata jour okufa komi olukeli cotisation ya kokunda soki ozobanga assurance ya vie bandeko na ngai zala te na saving bongo olakisi bana na yo nabombi mwa 10 000 livres na ngai yango oyo mokona kokufa bana na ngai boni okama te otiango quelque part mais biso bapara tosalaka yango te pamba te eza mpe facile te ya kobomba ba 10 000 livres wana mais njela mokusi bandeko na ngai montant okofuta na assurance bandeko na ngai eza nango montant moko ya moke eza bambongo tolela yango ba chicken chips eza bambongo tolela yango tomela yango bamasanga bavitalo eza bambongo mo bandeko na ngai tosombela yango bakete okosenti te bandeko na bobenga numéro ya Yannick nakopase numéro ya Yannick mpe publicité na ye ezoleka wana na kati ya Mabia Star TV bandeko na bomoni yango oyo nazosala tout nazonika ni nanga bien bomoni nazolonga na salite pamba te salite mosusu oko otika yango esalaka bololo surtout na kati awa faut ozala si bamundu oyo nyonso toelonga wana onika yango bien bamundu nyonso elonga yango balobi Papi Tiesko mokonzi na kata France napesi yo mbote sans oublier napesi mbote na ngai balobi na patient Muzingu na kata France napesi yo mbote mingi lelo toza repas na biso ezali ngolo ya kotumba na fumbwa napesi so mbote na ngai ya JP Bwaka kitia babikolo kadena yayo nde yango wana sans oublier napesi mbote na ngai balobi na pati vunda pesi mbote donc faut ozala sûr que oniki yango bien nakofungola mai na ngai mai malili sasa sana tutamuni na mai malili Kali moni na sukuni ngolo langa. Si na kati abo mo la ndeko langa na sukuni bien mo. Salté zate. Na son kende. Na son susu oyo. Na kideza na kati.
Babi Yves Moussasa na kati ya London. Babi mobali ya mamu. Nene wetu. Babi mobali ya mobala mulai. Na mwana mobala mulai lokola bongo to. 10 mètres. Tala mobali mulai. Il faut aussi que ce que l'on dit. Nous on a pas ça. Nous on a aussi que il faut aussi que ce que l'on dit. Pendant que nous moni, bis na bise sokoli bien moni, bise ezate. Parce que ngoloma soko rupango, batu ba olia monter. Donc on a biso yango to sokola mo bien. Kotocha l'épice na biso. L'épice na so bande kunangai na kocha chimbo oyo. Suzuma oyo. Na kocha kaka muke. Na kocha na oyo on va keza ba oyo. Comme ça on commence à faire. Donc on kocha l'épice bande kunangai. Faut que ba mimi ezala na muwa. Mimi ezala na muwa. Na kocha kaka muke. Dans une sous oyo, quand ni poiron na oyo a poussé ba nika déjà. Na kocha ngo sous a. On a autre chose mananga. On tient ngo. Na kocha sous nzinza na oyo. Dans un citron na oyo. Yango ginger na ginger nanga tanga wisi na changa bi tanga wisi za la bien pas na bloc papa sukula ba papa mi Congo et sukula ba maman mi chopo na so na sali sans inverse mi chopo ba maman et sukula papa mi Congo nous vous comprendre de repression ana bi na pesi mbote na patience ovunga balobi mutabit gete ya yonde ya mwana. Sans oublier Sami Makomi, na kata France, na peso mbote. Tocha pipi na biso poussière oyo. Temeza ngolo, tocha pipi na sa poussière oyo. On check là, temeza ndoka ba moti ya ba para, bana ba bolia. Na tocha pipi nanga. Vous excusez, ndoka bana. Pipi nanga sima na mwana ya ocha ai nanga nate ai nanga ngo ai nanga nate Babi Kisanga la de Luxembourg, bien en Angola au Tumbangu. Ciao ici. Tengo ici dans le grand souffle aussi. On va le bien. Babi oui tchatcha. Dit famille la question beauté sans oublier. Docteur Achille. Question beauté. Faut assez nous on va le bien. Le côté des piscines na kati. Les piscines na kati. Voilà. La côté quand on va venir muke. Moi munge kota, na zui moi citron nanga. Na teka la muke. Tant il m'attendait. La citron nanga. On tient citron nanga muke. On tient citron mami mvimate. Muke kaka, puis maman soloana. Toroti quand on se voit pendant 10 minutes. Soloane kota bien bongo. Na tumba. Merci beaucoup. On se retrouve kota fumba. Merci beaucoup bandeko. On continue. On écoute ce qu'on a fait.
ngolo biso yango bandeko na nga bomona soze nango bien vraiment ande na kati banzoloko bomoni ba épice mais ekoti na kati mingi balobi babona malili boya babi bakupe so bozolia yango emo bozobeta masolo osisi kolia bino boyebi masolo ka ndenge ekenda kaka etake bafiancé ekosala bien yango bandeko na ngai mbisi na biso tokotisi na kati awa parce que okobela toyeba neti tokosala. Merci beaucoup pendant ngolo na biso esuki awa tozokesko kosala fumba na biso bandeko na ngai. Fumba na biso yango na tiongo na mai mata fumba mosusu ezalaka makasi mosusu ezalaka pete. Fumba na ngai yango oyo natiaka mwa bicarbonate moke evandi ata mwa 10 minutes avant na lamba yango natie bicarbonate moke bato mosusu azalaka sukoli yango atokisi yango nano wana mpe esisaka mpe gu vraimen ya biloko esisaka gu afumba ata natie bicarbonate moke bandeko na ngai nazwi sikoyo mai ya moto na bwaki ebikarine bersa sekele fumba ndenge na lamba yango babi titi ilunga la plus posée na kati ya London. Donc fumba yango ni la star namba fumbwa na tiongo suku na mai ya moto. Mai ya moto eza mokala bakisa so mai ya moto to na ti likolo tana otso bandeko na nga na kotika yango ata mpe pendant 10 minutes. En attendant mpona kowelela temps omifumba na biso yango evai na mai na bicarbonate ezolemba nango mwa moke na tokisaka ebebisaka mpe fumbwa. Donc tiango kaka boye elemba mwa moke elonga na makasi nango. Sikoyo bandeko na nga na ye awa sikoyo awa bandeko na nga bomoni ni na bayeke na kotia matungulu courgette na biso yango bandeko na nga na kati yango deja mike courgette na biso matungulu na biso tomate na biso ya mbuma bandeko na nga nyonso tu na kosangisa yango na kati awa mpana nika yango. Donc na sepa pe na système olia biloko olia no matungulu te nyonso tu enikama na ningami système oyo. Donc nazwi biloko na nga nyonso tu oyo nasangisi na kati nakonika yango. Nazwi mpe ndembi na nga oyo natie na kati. Babi Platini ilunga garçon noir de Belge fumba yango emo mpose mpe mase ekuzi olembi mpe mafumba sala yango bien kangi siko nini na nga nina biso esili bandeko na nga ya kokata moni yango mpona silisi kokata bandeko na ngai o deja mafuta na biso eza na moto. Mafuta bandeko na ngai eza mafuta ya huile nakolembela na ngai fumbwa na ngai na mafuta ya mbila te pamba te bandeko na moto za mi na poto awa ba mafuta mbila mingi ezo causer biso mi ba dégâts parce que ezo za mingi eza ma ya fraîche vraiment te
D'ailleurs, mon aki m'a rolamba pondu na ngana mafuta ambila fumba pe na manger na mafuta ambila. Donc mafuta na ngana. Boba oh pour ma desu se fumba le se comme ko kala kaka méthode nini oko ikolamba la fumba na yo sentir à l'aise. Bande ko na ngabo moto na tie awa na ko so be piste na nga o nyonso o na niki na changu awa. Mama bonimbo kae. Voilà. Wow. Bon, moi, on a cheboé. Les années m'panzi. On a sauce à l'huile dans la cima. On a cheboé vandi dans mon awa. Babi Pauline Nzenza babi epe kolo loboko yende siko bandeko na ngai soko za na besoin lia na weekend na bia okomane biloko epa Pauline Nzenza soko za intéressé obengi toujours la star na okaso numéro ya ndeko na biso Pauline na kata Tottenham babi tanto sisi bandeko na ngai na tie ba biloko na ngai so matungulu bandembi na tie na kati awa ezotoka ena tanda kuna fumbwa ezolemba Zolemba la mai nango ya nino. Na komo sko mbisa ko kauka na ngai. Na komo sala ngo opération. Mbisa ko kauka na ngai yango. Na mbisa ko kauka bandeko na ngai na kocha na nga ba posote. Na kocha ba posa mbisa ko kauka te na ko bwaka ba posa mbisa ko kauka. Tant que na zimbisa ko kauka na nga na komo kata ko mike. Na komo chongo na kata sauce oil. Na komo tu na kata sauce oil. Tina na sali séparation ya sauce oil na sangisi nzela mona fumbwa te bandeko na ngai. Pamba te mingi balambaka asangisi fumbwa bilo nsumba la moko okolia fumbwa kodo senti goût ya mubeso. Na liango ebele déjà bandaka bato. Na liango déjà ebele bandaka bato. D'ailleurs mon asala système au sauce na ngai ebeli bien na nguba na ko sangisa na biso ko bela bien na zocha fumbwa kaka boye. Fumba ko wumela te parce que fumba ezali na mai ya moto ezozwa déjà moto ezolembisa ngo mpe donc biso okaka na biso yango oyo azokatakata yango make sure ke bamikwa nini mino longoli ati biso okaka na mungusu na sangisi na longoli poso na nga mwindu o na bwaki na chaka mona fumbwa te. Okay. Bayi bozo mwa misundingi zo kota ar. Babi Christopher Songo na dédié repas oyo yo na madame no. Otala osala pe madame seposo lamba. Zo mwa ni na zo kotisa. Alors, je pour ce noir oil. On tient pour ça noir thé. On va pour ça noir. On boit cacao. On tient un kati. Biso on kokana bandi on a tcheka de na mai elalaki na butu elalaki déjà. Pona ko limbisa. Mbisa okaka bien mongusu. On va pas poser là au bien. Lombisa okezo kota ka ba jeune fille bota ba maman bobinga ba jeune fille bota ba jeune fille na biso botala. Bande on va partager image, vous s'abonner mas na chaîne Mabia Star TV. Vous avez ma casse ya ko tindela ka ba ninga ba photo oyo e ko yede ba on a vite. Mais ba vidéo todo sala bande ko nga maso na beta awa ezo sunga biso na comité so ba kwa Angola.
Vous partagez l'image, vous vous abonnez massivement à la chaîne Amabia Star TV. Vous allez dessus. Babi Jansim vous là, na France. Na peso mbote mingi. Sans oublier na peso mbote na Olivier Vita. Na peso mbote mingi na kata France. Théo Luchima na peso mbote mingi na madame. Maintenant bozo mona mbisa okakandingi na koti yango nyonso. Mbisa okakandingi biso yango nyonso to na koti sango. Wow. Donc mbisa okakana tie nyonso. Esili nango. Eza salite. Tile ba tente kuna. Bomoni mbisa okakana biso yango nyonso to ekoti awa. Ekoti na roza suko sozime na oyo na kochaka muke na chora muke fumba ma ba compliquer yango te o tsa be plus ebele non compliquer ma fumba te be plus là. Nazui ai nanga yango yo. Nati ai nanga. Nati ai. Ça nati ai nanga ba ndeko na bio na zo tuka. Zo tuka na mobi. Sima nango bande kunanga na kocha Keep Magie. On t'a fumé na Keep Magie. Keep Magie au t'a nombre oya biloko na ozo lamba. Ce que vous avez belé bien muke, et mon to cham. On a tiré Keep Magie nanga. Oui, ben donc on a beau s'abonner massivement à la chaîne Amabia Star TV. Vous allez décider, vous partager image oyo. Et vous allez bien makasi. Na pesi mbote na wana ya ari na kata Belgique. Na madame nous na pesi bino mbote mingi. Na pesi mbote na wana mama be exaucé. Bina mobali na ye ya José na kata France. Bino yango wana. Donc on a tout ce que biloko na mafumba na bande parce que batebe ba difficulté wana bafumba na kuzasko nguba nanga ona sera mi nguba ya munene oyo na kuza nguba nanga na komo cha na fumbo eze beleti nguba pe fe kota pe belé. Kote na ocha bande kunanga nguba na fumbwa na mbisa okauka na ba sauce nanga nyoso tu esangani esika moko. Donc na kopesa ngo mata makasi etoka nguba pe bela. Pamba te bat musu mona zona ba fumbwa o santi fumbwa eza goût ya mubesu nini asangisi fumbwa asangisi nguba nzela moko teme ke fumbwa ezika kava o mona bo fumbwa biloko zo lamba eziki déjà na se nguba pe robela noki te omona tanga o kita boy bat bazo la fumba bazo kango goût ya mubesu omoni sauce nanga fumba neteza na tie tomate ya type de kaka tomate ya mbuma ndeko nanga bocha kaka tomate ya mbuma moni kolamba sauce akala kala ana olemi ozolembela mobali bien fiancé sauce rouge oza ba repas akala
repas le lolambaka simple mais et m'attendait papa moi likolo quoi. Donc et puis ça moi fiancé Guambebo. Au moins sauce na nganya nino. Eza jaune té, eza rouge té. Parce que na tchongo tomate chambuma, na té 4 tomates chambuma minene. Yango ozoto kalango. Mona ba na ba lo lango ozotoka. Kona kotika ngo etoka. Na kocha mwa mai ndam na bakisi mai yawa. Kona kotika ngo bien vraiment etoka ngo. On etoka. On tika ma sauce na etoka. Tana mona sauce na beli na omiko pe na munoko. Sima na zu fumba na te. Tana zo tia fumba na na moto na te. Yo moka momo yebaka ke biloko ebeli. Na mlucho bande kunanga na kangi mufunu kunanga. Ayi biloko nanga ezotoka. Na baksa mama ndambu. Eblo mama yango ezotoka. Mais bon s'abonner ma sema na kaka mandi ya Star TV. Bokozala dessus te. Barbie opa bi ke azape na lisolo ya kopesa la Star. Bande kunanga contactez toujours la Star na numéro de téléphone ezawana. Obengi opesi lisolo. Oyebi kaza na repas moko spécial ali la Star à Lamba. Obengi la Star lambela biso boto mona. Nazana pa na service na biso bako Angola. Nasi na lobi elo population. Merci beaucoup bande konanga. Totiki blo na biso eto kama muke bongo tokutana ndenge nini ekobima. Bande konanga fumba na biso yango bomoni yango yo na chaki na mai ya moto na bicarbonate. Siko na komo sokola yango. Na komo sokola yango. Tana zo sokola yango bande onazo kala soki nini ezali. Soki ba nzito wana ezali. Siko awa on a chaki na no sokola yango. Et banzete na lobaki, banzete na baki ya fumba yango. Akino bwaka yango. Chango awa pembe, na ye lisusu awa. Vous s'abonnez massivement à la chaîne Mabia Star TV pour vous aller citer. Merci beaucoup à la caméraman dans la Bible c'est une pita. La personne beauté. Merci à mon sœur Sala. La Bible Biston na kata London. La personne beauté. Fumba na biso angolo comme na presque. Ngi lo mo chubinga wa. Sur ce que nous sommes en lorsque la fumba, quand vous avez bien que la scène de la tanda, ça dépend de l'intérêt. Resta fumbi que lancer. Là c'est un peu sucre du fumba de pas na mabele. Mabele mais à la maman na sa fumba. Le zumata na le sucre du fumba bien. Kwa joto la bande kwa na tia na kata fumbwa. Pamba te elemisaka pe fumbwa. Et comme ça fumba pete.
vous s'abonner ma saison à faire un BSR TV. Avoir besoin de soutien à bien. Quand les balles qui est ekangaka moto te. Avoir besoin de soutien à bien dans ma BSR TV. Pour soutenir na concert na bino, na idée na bino, na remarque na bino, na cadeau na bino, que ça la biso bien. Merci beaucoup na papa pour partager na page. Merci mingi. Na papa pour partager na page na yo. Nzamba lola zanga to ça bino bolamu na musala o bozo sala. O biso to ça na kata ma BSR TV. Make sure my kids are bien. Maman terrible matin est pio. Aboni quand bien ma casse. Et na tana bien na biso na aboni quand bien ma casse. On a tellement de qu'on a voté la sauce na biso. Mon sauce na biso on a baki yango. Sauce na biso yango. Mon sauce na biso na tête les autres caméra. Sauce na biso yango na sangisa ki bido on sa tumbi sa okanga nguba. Mon les autres quand on toka fumba cela mo besa nguba ezolongwa. Moi, ce sont les autres. Ça, c'est la biso en autres toka. Le monde, ce sont les autres toka. On a tina en fond batté. Ça, c'est la biso en autres toka. On va faire kayango. Ça, on va se mettre le mandambo. On va finir kayango. Si on a zone du fond, on a biso. Bah oui, quand même, et bouche à casser. Baby, maman, ça veut dire l'embatter. Baolambelo na place na. Na sina le belo place là. Yo zone au niveau l'embatter, ni ka maquillage. Ni ka maquillage. Ni ka maquillage hein. Ba ko lambelo na place na yo. Si dans na ebisu. Ayo ni olamba te ba olambelo na place na yo. Oni ka maquillage. Maquillage. Ko lambo ni ko yo kolate. Ba conseil ni ko yo kate. En seconde, deux fois. Là, c'est ce qu'on peut bien sur la bicarbonate, on a pu faire long. Sur la maille. Vous s'abonnez massivement à ma BSR TV. Si vous avez la soupe, contactez toujours le numéro des ânes et un WhatsApp. Pour poster le perruque que nous plaçons aux alliés. Fumba na biso yango soko ye awa. Eti fumba na awa. Ni mo funu kuna nga. Ni bozo mona blonde les otoka. Fumba na biso yango monte etoka.
oyo sosa ngulu natiaki. J'espère que ebeli déjà. Voilà. Nguba na monoko yokani ke ebeli mpona bandeko kotia fumbwa nanga na kati. Tie fumbwa nanga na kati. Tie fumbwa nanga na kati. Donc on va partager vidéo please. Donc dans un ndenge ya olamba mais so o meki système on dekona ngana ko sauter o mona eza différent na ba fumbo olamba ka fumbo ekozala masolo gwa mbesu na monoko fumbo ya sango toka. Nakotia mai nanga. Nabasa su mai nanga na fungwa. Andi pateli matimona na kata France un peu soki mbote. On pa la fumba nanga. On va faire sous mai. Voilà. Mande kuna mbo monet na te fumba nanga. Fumba nanga yango yo na te mai lomoni fumba nite bini pembeti bake na teki tomate ya mbuma donc utia ba tomate ya ba chibi na fumba na bango na tomate ya chibi tomate makambo kala donc kuna kochika fumba nanga etoka finiki fumba nanga fumba na biso zo toka ena tanda bandeko nanga zo toka ngolo na biso awa. Wow. Ngolo na biso angolo ezobela kaka nene beli bien te to pesa muso tani susu ebela bien bongo tokoya kosilisa fumba na biso ango ezotoka kaka ni fumba ezotoka mwa mai eza nanu faut balola mo sone tesi kaka mai meza nanu ezati fuma ya biso mai ekokita donc oyo balongo na se balongo malende mosusu de ezikaki oyo tombola na oyo kozika na likolo okoya kobebisa gu ya fumba. Voilà. Kuna mai eza nanu ozela mai ekita ayi ozika oyeba ndeko nango s'abonner massivement na chaîne Mabia Star TV pour que vous allez décider ce que nous assurance maladie ndeko nango contactez toujours Mabia Star TV na kopasa numéro ya ndeko na biso ya Niki bandeko na teke ba famille. Il faut que dans l'assurance maladie, c'est très important. Comme maintenant, à un moment, on a une assurance maladie, une assurance à vite, et ça passe en plus, on a porté en Afrique, les gens sont même dans la salle.
Donc pour l'assurance à vie eza te tobanga te bandeko na nga bozoteke bafamille bacouple bafiancé na mama teke baassurance à vie ekosunga biso makasi mingi baavantage eza na kati soki ozwi contact na ndeko ya nika koexplike baavantage ebele eza na kati oyo biso toyebaka te bakongolo tomonaka kaka liwa non baavantage eza ebele na kati na assurance wana nakoti so butu na nga lisusu ndambo na fungwa nkamba eza ebele bandeko na nga tokotika yango etuka vraiment bongo toyoceka ere moko boye tofiniki etuka tokoceka ere moko boye babiso ozotoka epesa so quelques minutes botoka yango mpona biso. Merci beaucoup na bamauvaise na nga, merci na bamauvais na nga tika ete nzambe azosala bino bolamu na ntango bozwi ya kotala neti nango na mafumbo na nga. Napesi mbote na nga balobi na junior sikasika junior mayangi sikasika napesi oyo mbote bazozali na mboka Turquie. Quand on finit dans ce que vous allez tout comme bon on peut continuer suite est fait et vous s'abonner massivement. Fuma la biso suko yango yo oyo mona fuma so toki na so komi na suka moni ma ekiti et vous s'abonner massivement à la chaîne Amadia Star TV et vous allez décider. Vous avez vu que vous avez dit solo moko to sur notre site comme tout soit pas Angola. Ou bien na numéro na nga ya WhatsApp ezala na ndeko na ngo bien pesi na lisolo. Soki po biko na repa moko to kolamba te ezala bana ba papa mama. Ou bien toujours numéro na WhatsApp. O pesi nga koma repa na so moye ezali to kolamba yango. Ndeko na biso yango ebeli. On a fini le nanga na chango pembeni siko on a zuma futa na ngana ti awa na moto nazo kalinga sauce na ngona lobaki ya ngolo dans sauce na ngolo ya ngoyo omolo na sangisi na tendembi na teli tungu na tena poivron na minene wana na ko kalinga yango sauce ngo bongo na chakuna na nini na wana. Ena tena bandeko na nga mafuta ezobela balobi boye soki omoni biloko ozolamba eza na mafuta mingi opange biloko eza oyo otala biloko notina suka so mafuta eza mingi eza na système ona olakisa bino bandeko na biso ya restaurant mingi basalaka yango. Mafuta ndenge ezali so mafuta eza mingi bien te bozomona dans ça notre système de restaurant basala rapport que biloko na biso eza mafuta mingi vraiment te. Na kozwa tisho nanga bomoni tisho eza tisho to sel la ngumi na mes na cuisine. Tisho bandeko nanga eza na produit te ke o ya mabe na kati ya tisho non parce que to sel la ngo kaka na kati ya cuisine. Soki parce que omoni biloko na yo eleki mafuta ebele neti nga na tire na la linga biloko eleka mafuta te eleka pe munga pete na asina lo biloko place wana. Kone na moni mwa boye ba mafuta ezebele naza na système na ngo na chaka tisho. Naza tisho na nga yango na bidon deux fois. Na te tisho a likolo ya fumbwa. Oyo na te tisho likolo ya fumbwa. Tisho na nga siko ezomela mafuta. Bomo te emela mafuta. Cameraman na nga bende na nga bien please. Moni tisho na nga ne emela mafuta. Tisho na nga yango emela na mafuta.
Na restaurant mingi basala yango. C'est lui qui m'a foutu. Loka tisho meni mafuta bandeko na nga na ki bongo na longoli tisho na tie lisusu moi mafuta quand même na tisho na ki bongo na zui su tisho na nga lisusu na gumengo deux fois na tie banda bo banga te tisho eza na ngote ke na produit chimique eza na kati no sola parfum eza te za ngote tisho mo ya naturel ba se na ba cuisine donc ndele je ma côté ba sola parfum mon emeli su tisho dans ma foute emeli tisho bon moi n'était silat. Tant que si bande konanga na ki bongo na longoli lisusu na moni so mafuta ezanda monga na ninga bilo mafuta mingi formate na ocha tishu na nga suka na tishu na nga suka awa ana tana bande konanga biloko na biso tishu zo milama na zo mafuta nga na zo kalinga ba sauce na ona chaki pa na ngolo. Bonito loca le non la ricetta. Bazon sini na monto awa na como balo la sauce na nga. Mon sauce là on a vraiment balou. Sauce sur quoi bande kuna na oti ko to kam kena ko zama keep maji am kena cha na kata sauce nanga. Pona ko cha ngo epesa mo mawo. Na sel na mingi. Na sel na mingi keep maji o ya ndunda. Ande wo bi keep maji oti. On a celle là en mingi. On va quand on dit on se école les comme on a tiens awa il va un atona bandona bomoni soupe bomoni mafuta et melami vraiment tant mafuta et melami vraiment na ye na baloli fumbwa langa bando bomoni fumbwa mama mafuta vraiment eza mamini te mafuta langa ekiti na fumbwa technique on a l'axibino yango wana papa mafuta ebele bandeko na wana mboka poto awa yango moni ezo causer nous maladie ole biloko mafuta ebele mungu ebele pona santé pezo za la pe mingi bien te la fumba na biso yango ebeli bomoni mafuta ekiti yango ebeli babi merci beaucoup na bandeko bolandinga bandi s'abonner massivement na chaîne Mabia Star TV pour la desite fumba na biso yango ebeli bomoni caméraman est bien de la biso caméraman Bill Gates c'est la caméra munene c'est la Bill Gates de Genève la fuma la biso en caméraman bien fuma la biso en gros ma futa na biso dimné qui bon la fini qui fuma nanga na ye ana sauce nanga o ezotoka. Quand on entend ça la boye, faut ça la ramutu mon côté on zo lambaka basani na auto on zo comme salité sukola ka ngomba la moko. Pona misala. Pamba te et puis ça rakando aussi si cuisine biloko pe belé awa. O bana ko sukolo ça la boye donc sauce na biso toka. Sauce na biso bande konanga. Sauce comme ça on va toka. Sauce na biso o de taki o randendi aina. Faut make sure qu'on mette en haut ce qui est bien na monoko. Et que mana gobela. Bon la biso tumbati yango. Ça fait comme un piège, on peut le mélanger. Dans la vie, tu vas faire un peu de
ngolo na biso ya kotumba yango esilaki deja sauce na biso yango ezokota ebeli couleur ya ndenge elongo mazere makasi ebeli nango nakangi sikoyo moto na nga nakozwa sikoyo sauce na nga oyo nakotiango likolo ya ngolo na nga nakotia sauce na nga oyo likolo ya ngolo bando na bo s'abonner massivement à la chaîne Amabia Star TV babi bokozala la décide oyo be azana lisolo contactez toujours Amabia Star TV pour pesa na lisolo encouragement na bino et ça la biso bien makasi mingi donc voilà quoi qui sera de Luxembourg repas la silisi yango Christopher Songo repas la silisi yango parce que moi il n'a rien à l'indisme manqué on tient sauce pébili bele maté donc et en gros cookie nango donc sauce na biso ya ngolo na biso kotumba yango bomoni ngolo na biso yango kotumba esili eza ma kitoko makasi kona biso eza kitoko makasi yango bomoni donc ena tata bandeko na mpe zolamba ife ezala clean ngolo na biso yango esili natie ngolo na biso pembeni na bacharge bacourant olo bacharge ngolo na biso ya ngolo tona nakozwa azwi fumba na biso ya ngolo donc repas na biso yango bomoni fumba na biso yango ebeli ngolo na biso kotumba yango balobi lelo nde tokolia agogo voilà nachandi mwa njunga fumba papa te fumba esalaki mwa solo yango oyo na sisi wana te bandeko na nga ntango nafiniki biloko na nga nafiniki fumba na nga natiango ni awa napusi yango boye nafiniki na nga nafiniki yango ntango na sisi bandeko na ngai sisi mayesela bino ya resho nde natiaka moni resho ntokomi sali te nakolinga siko nalongola lisusu nini na nga oyo eza méthode moko ya bibandeko na soso olango te papier ya minio ntango ozosisa kaka boye salite ekozala makasi mingi te omoi ndenge ezali resho eza masalite mingi te nakozwa na konika kote biloko bakosote faut make sure que ntango osisi olamba na cuisine bamama bapapa mpe bapapa bazalaka propre batikaka cuisine mpe salite te donc tozelaka kaka te ke bamama basalaka non papa aza bopeto akolinga place avandi ezala salite te surtout cuisine babengi cuisine okolinga yango jamais ezala salite donc omoi nini na ngai yango wana nini na ngai yango oyo reshi na ngai yango oyo ezwinga mosala mingi te pamba ntenga azala na nga oyo tobenga lezi kota onika resho ta nasali bandeko na nga ezwinga mosala mingi te ezwinga mosala mingi te bayibo s'abonner massivement à la chaîne Amabia Star TV vous avez besoin de soutien na bino comme la sisi sur nini na soupe na fongo lisusu pona cha esa na masu mwa bien
Question na lambe mususu fufu biba na sel bio na bango qualité eko ya kaka likolo awa donc tona kapana ofini kaka misala pona okozala mabizi vraiment te question boy on a pas comme un bisato bib de déjeuner voilà c'est un système mon mais qui on met na kokita bib de c'est mon laxanga de na zo kata na maboko sina sa ndina meki na kokina ngate on a besoin d'un système na oyo on dit qu'on a autre papier mais très bien. C'est facilité bon za musala minute kama tena poto ya misala ile ke bele soko sali na musala okoti mundele nyongote na ndako na musala lozelayo kwa na koki mama misala msa mikemi bande ku system za matrebe makasi mingi oza siki be espace mais c'est ali pembeni pana moto iko zipi dégâté. Merci beaucoup na bamoureux nanga, merci beaucoup na amoureuse nanga, merci beaucoup na ndeko repartager. La linza maluna vous entend au sol de l'âme. Comme à l'émission la biso bandeko nangai, to le bara makambo eza ya vrai. Ba pesa na masolo ba réalité ya vie. Ezo sunga biso na ba toli na ba conseil ya weba nda uvanda. Ezo sunga makasi mingi. Sana sisi na bonisi yango. Nanga ndeko na mopesa nga lisolo bike lisolo kosunga biso bakwa angola okozala mapamboli mpona bandeko mosusu lisolo etungisaka yo lisolo moni kopesa mayele baréalité ya vie ya bafamille ya bana donc eza wana na natika espace opo mateso tolami moto mbino ebimaka voilà nasi olambala nga na tie awa tozela kaka eri ya kolia bon tolia bien et bandeko na ngo s'abonner massivement na chaîne Mabia Star TV bokozala décider tika te nzamba lola sa bino bolamo na moto nsa zuita na ye atali vidéo à partager biso to sa musala moko ba bisous à trop voilà merci beaucoup pona repas de l'autre na bifumba na biso Totumi Nangola Kotumba. Bon appétit Christopher Songo. Nasina le beloko. Babi bande kunanga soko ngosa la séjour à bien à Kinshasa. Tozara na flat moko ya New Way ya yande kuna biso Frank Ozi. Babi flat moko balobi ezali na bakonsa moko kitoko. Ezatoka ba flat mususu ba ibara babiloko non flat on ezali bande kunangai soki osali séjour na okuna bande kunangai ba conditions za kana na poto awa. Okoka moto to mulungete internet eza 24 hours donc benga la star seulement ça la séjour na mboka Congo tozali on a pas na service na bino tozana ba studio ezali chambre salon deux chambres ça appartement minene ezali tozapi na salle de fête bande kunanga tala ka bande no se kisha mi babeta so matolo soko lingo sala ndeko no surprise ya mariage anniversaire tozana salle na biso kaka moko na venir di Baya. Numéro 6, c'est face à face dans la maison de la Bible. Babi Salimoko eza kitoko, first class toujours. Nasna le beloko. Merci beaucoup bande kunanga bo benga bo bouquet ba séjour na bino mboka ya Congo na flat yande na biso Frank Ozi. Merci beaucoup bande kunanga to komi mbala ya sima. Nzamba lola sa bino bolamu bo s'abonner massivement de kunanga, partager vidéo oyo, like vidéo oyo. Merci beaucoup na ba famille bolandingai tikete bapoka malamu na ba mures na ba mure bapoka malamu na ba fiancé bapoka malamu na bana ba rolanda biso. Merci beaucoup. Bye bye.